Bokota bandeko na nga boya ebele awa makambo ezali o awa ya koyinda eza awa ya kobeba eza awa ba dossier ba situation pe ba circonstance bandeko na ngai makambo sur makambo dossier sur dossier o affaire sur affaire ya koyinda nde ya koyinda ya kobeba nde ya kobeba bandeko na nga na ndenge moko ya kosakana te o voilà lelo toye na mama ani biasi bandeko na nga makambo ezali famille libota serrez bien vos ceintures hein? Famille libota bo serrez ba ceinture na bino pourquoi parce que mama ani biasi aye mama ani biasi aye na makambo mama ani biasi aye na dossier mama ani biasi ya somo ya koyinda ya kobebisa ya makasi ezali. Bonjour, bonsoir, surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na bandeko na biso nyonso ya sika. Kande tolobaka toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso ya INSNM officiel. En tout cas, la famille soki ezambala liboso ya okota penza na chaîne na biso ya INSNM officiel. Kande tokendaka nango tosenga na bino bo saboni massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobandaka kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabetelaka bino toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezanango devoir na biso oyo tokoboya te tokotikala pe kowanga na te po toyebi ke ezanango devoir na biso ya koyaka epai na bino. Lelo toye na makambo ya mama ani biasi toye epai na bino na dossier ya mama ani biasi kande boyebi mama ani biasi maneko nanga aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso o ba jouaka kitoko mama moko amipesaka respect ya makasi mama moko bandeko nanga ayebi bisika na ye ayebi ba limite ayebi ke awa nakoki kosimba awa nakoki kosimba te eza bongo la famille. Mama ani biasi lelo aye na makambo concernant Belvi Kandi ya kokamwa nga nakamwe koya koyoka makambo mama ani biasi aye kobeta concernant Belvi Kandi natikala ko indima te ke non un jour moto neti mama ani akoki kobeta lisolo ya bongo natikala kondima te ke un jour mama ani pe akoki kolobela Belvi bongo mokili yango balobaka toujours eza na bato o toyebaka te mitema na bango te eza na bato mosusu bosekaka me oyo azokaniselaka bino na motema okoyebaka ngo te yango méfiez-vous. Il y a de ces personnes akoki kolinga yo na bolingo ya lokuta. Il y a aussi d'autres personnes aolinga yo penza na bolingo ya solo eza bongo. Mama aniti aya komema keni na belar la plupart abatu biso nyonso toyebaka ke non awa makambo ezali awa bolingo ezali nzoka makambo ya kokamwa bandeko na ngai naza na ba audio ya mama ani na otiela bino ba audio wana bandeko na nga boyoka boyebi Belvi azaka mwana nzambe Belvi azalaka na problème ya mutu te Belvi quand ndeko na biso moko aloba Belvi azalaka bien aza pe na mabe na ye aza pe na malamu na ye tokoki kobamba ye mabanga te ke non boye me bolamu epai na ye eleki makasi. Il y a de ces personnes o lelo ba ofinga Belvi bayebi kovanda na Belvi te. Pourquoi je dis que bayebi kovanda na Belvi te po ba principe o Belvi aza nango bazo kokango te. Boyebi mutu azalaka na ba principe na vie azalaka na ba camarade ya mike mais mutu oyo azalaka sans principe
azalaka na ba camarade, azalaka na ba connaissance kilikili. Yango bomona bato mosusu ti na ba quartier bisika vandi bakomi ko benga ye ke non aza orgueilleux, aza orgueilleuse. Aza orgueilleux, aza orgueilleuse te, mais c'est parce que aza na ba principe na ye. Aza na ba principe na ye eza bongo. Alors, nalobi mwa mingi. Natia na mama ani aloba awa ba audio touti kozwa kuna bolanda na mama ani makambo abimisi pona bela na ozonga mwa muke mwa sima koya kosala na Lisa. Plaisir à ses fans, à Obenga Papa Serge. Mais avec cette rivalité qui aurait dû profiter au Congo et aux Congolais, aux acteurs congolais, multiplicité, label. En réalité, c'est une fierté. En réalité, c'est une fierté. Ça prouve qu'au Congo, nous avons le talent. Mais malheureusement pour nous, et là on est comment baluke la biso et comment siko et là comment on détruire biso. Au lieu de se pela que tozana Bellevue ne ça la biso msala malamu, tozana Dinana, tozana Sila, tozana Marina Ngoy, tozana Minika Beya, batu bakoma soki nga naza ya Bellevue, natikali na Bellevue. Non. Aidons-les. Très souvent, ce sont des femmes. Et nous sommes pendant le mois de mars. Lobby mois de mars, c'est la célébration. Le comme commémoration. Ça veut dire que nous devons évoluer. Exactement. Plaisir à ses fans, à Obenga Papa Serge. Mais avec cette rivalité qui aurait dû profiter au Congo et aux Congolais, aux acteurs congolais, multiplicité, label. En réalité, c'est une fierté. En réalité, c'est une fierté. Ça prouve qu'au Congo, nous avons le talent. Mais malheureusement pour nous, et là on est comment on baluke la biso, et comment siko et là comment on détruire biso. Au lieu de se pela que tozana Bellevue ne ça la biso msala malamu, tozana Dinana, tozana Sila, tozana Marina Ngoy, tozana Minika Beya, batu bakoma soki nga naza ya Bellevue, natikali na Bellevue. Non. Aidons-les. Très souvent, ce sont des femmes. Et nous sommes pendant le mois de mars. Lobby mois de mars, c'est la célébration. Le comme commémoration. Ça veut dire que nous devons évoluer. Exactement. Plaisir à ses fans, à Obenga Papa Serge. Mais avec cette rivalité qui aurait dû profiter au Congo et aux Congolais, aux acteurs congolais, multiplicité, label. En réalité, c'est une fierté. En réalité, c'est une fierté. Ça prouve qu'au Congo, nous avons le talent. Mais malheureusement pour nous, et là on est comment on baluke la biso, et comment siko et là comment on détruire biso. Au lieu de se pela que tozana Bellevue ne ça la biso msala malamu, tozana Dinana, tozana Sila, tozana Marina Ngoy, tozana Minika Beya, batu bakoma soki nga naza ya Bellevue, natikali na Bellevue. Non. Aidons-les. Très souvent, ce sont des femmes. Et nous sommes pendant le mois de mars. Lobby mois de mars, c'est la célébration. Le comme commémoration. Ça veut dire que nous devons évoluer. Exactement. Plaisir à ses fans, à Obenga Papa Serge. Mais avec cette rivalité qui aurait dû profiter au Congo et aux Congolais, aux acteurs congolais, multiplicité, label. En réalité, c'est une fierté. En réalité, c'est une fierté. Ça prouve qu'au Congo, nous avons le talent. Mais malheureusement pour nous, et là on est comment on baluke la biso, et comment siko et là comment on détruire biso. Au lieu de se pela que tozana Bellevue ne ça la biso msala malamu, tozana Dinana, tozana Sila, tozana Marina Ngoy, tozana Minika Beya, batu bakoma soki nga naza ya Bellevue, natikali na Bellevue. Non. Aidons-les. Très souvent, ce sont des femmes. Et nous sommes pendant le mois de mars.
Lobby mois de mars c'est la célébration. Le comme ma commémoration. Ça veut dire que nous devons évoluer. Exactement. Voilà. De retour la famille na bandi biso nyonso toti kolanda mama ani biasi toti biso nyonso koyoka ye toti koyoka makambo mama ani a utaki koloba. Mama ani aye ko expliquer premièrement Belvi Kandé. Je m'excuse. La plupart à battu surtout les lots au monde na ba réseaux sociaux batu ebele ba ofinga ka Belvi ebele batu ba osabula ka Belvi bazolobaka nyonso bakoki koloba mais toti koyoka mama ani makambo auti koloba pas seulement que chez Belvi a travaillé à kazwaka mbongo malunga pona ba oyo bayebaka te mama ani azalaka bongo professeur na université ndenge bomonelaka mama ani. Donc na fin du mois bafutaka ye mbongo ya ebele koleka na oyo azwaka na Belar ebele koki kozala ta fa 2 fois 3 o mama ani azwaka. Mama ni ti lelo azwaka c'est parce que alingaka na ye musala na ye ya kojouer. Soki azalaki neti batu mosusu mais peut-être alingaki na ye akata. Eza neti ba exemple ya babiso. Babiso oyo malgré musala ya YouTube o tosalaka tozalaka pe na misala mosusu oyo tokendaka olamuki penza na tongo okei pe musala na pokwa ozongi continue na musala na yo ya YouTube, c'est comme ça. Alors eloko nga na koloba surtout na oyo etali mafinga ezofingama na kombo ya Belvi ça tellement ebele na ba comédienne nyonso soki eza na moto oyo afingami makasi c'est Belvi Kandi. Belvi Kandi afingami oyo tolobaka penza afingami na ba comédienne nyonso ezala ba chroniqueur ezala ba fan ezala bandeko na biso ya bato théâtre ba comédien bango moko bafinga Belvi. Belvi afingami en tout cas na sepeli makasi koyoka message ya mama ani biasi koloba penza mama ani biasi ezolakisa que aza mama premièrement oyo atanga likolo nango aza mama moko ayebi savoir vivre parce que soki totali bien na monde ya théâtre savoir sens ya savoir vivre baza nango te. Monde ya théâtre baza na sens ya mutu na mutu na ndenge na ye s'il faut que oyo aya kofinga oyo akoya kofinga na facilité s'il faut que oyo asala boye mpona mbongo mpona batia ye ka akosala akondima na ye asala eza mwa bongo. Tandis que y a de ces personnes oyo de leur côté quand nde boyebi bato neti bamama ani ayebi na ye valeur ya mosala ayebi ke epai ya Belvi c'est la qualité yango bomona asalela Belvi confiance ti amema mwana na ye keni aya kosala epai ya Belvi po ayebi ke kuna c'est la discipline, c'est le travail. Chez Belvi il n'y a pas de michezo, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de bouzoba chez Belvi. Donc soki okoti déjà na Belar otia déjà na moto que non awa nazoya ko travailler. Il y a de ces personnes okota na monde ya théâtre bamoni na bango piste moko o bako banosalela kindumba yango tomona soki lelo tokomi komona ba vidéo ekomi kobima tokomi komona ba buzoba ya ba papa mosusu surtout o ya poto aozonga kin ayebi ke place na kosakana basi o nakoki kosakana na bango eza ba comédien asakani na comédienne oyo alali na donc papa moko akolala ta na 10 comédiennes. Pourquoi? Parce que ayebi que la plupart bayebi na bango que la plupart ya bato bazokota na monde ya théâtre pona batia bakungoka bazwa mibali bazwaka bambongo. Tandis que chez Belvi bana o baokendo jouer pa Belvi bayebi na bango moko ke awa toye pona musala awa toye pona kindumba te toye awa pona buzoba te yango bongo ne pa ya Belvi kobala bana bazobala
tomonaki Sylvie abalaki, tomonaki Siana, tomonaki Naomi Lufiakenda. Bien qu'azalaka mwana Jacob Simba, mais batu o batombola Naomi Lufiakenda eza Belleville. Bela nde tombola baba Naomi. Babilo mosusu foto loba. Ye wana bala, ye wana bota. Tozana ba Sylvie bango wana ta bato baoloba oh Sylvie ko bota te kala mingi te boko yoka bébé akolela. Eza bongo. Donc botika biso to vanda. Donc epa ya Belleville penza c'est le travail qui parle. Kuna eza musala. Eza plastique non to yeko jouer pour bato ba mona biso na ba télévision pour que soki mobali moko boye to mwasi moko boye azolukaka mwasi mobali azolukaka plutôt mwasi aya epa nanga eza bongo te. Belleville ayebi kopesa respect na musala na ye likolo nango ayebi kopesa éducation yango mona ta bana o ba Myriam ba Parus tozo bangela bango te. Pourquoi? Parce que toyebi ke bazana maboko bien epa ya Belleville kindumba ekoleka te. Bana o soki bazalaki bipai mosusu metromi ko banga. Boyebi ka kune kozala concurrence. Onde alataka kabelo, onde azalaka na sac ya bien, onde azana iPhone. Yango ekomi kotinda bana mosusu nga pe na kende koluka. Mais pa ya Belleville, makambo wana eza te. Bino moko boomona Eternela awa Nikita. Ye wana. Ewa mosusu ayelaka biso na basuki na ye bakangi ya maboko. Azata kuna te. Ayebi ke na eke na nga musala c'est fini. Après musala na futami na zoni na nga pa na biso. C'est comme ça chez Belleville. Donc Belleville c'est la qualité, c'est le travail. Yango ti boye komona mama ani aye kokumisa, aye kotombola Belleville. Nalobaka toujours soki muto osala musala malonga to yaka pe ko apprécier ka ye au lieu tozalaka bato moko ko finga. To apprécier ka pe musala Belleville. Boyebi nga nakala sans vous mentir. Na oyebi sabino ka vérité. Na bando mona Belleville neti mwasi moko alingaka pe komilakisa. Tango kana mona kie na ba filme moko eza filme na bosani mwa titre na bandolo banga moko na lobi mwana mwasi aza somo kande na mona kie na film avant ko tota na banda ba analyse nanga. Mais tango na ekokota na monde internet na komi kokota na monde ya réseaux sociaux na komi ko sala ba analyse na komi ko landela pe Belleville. J'avais vite compris que non aza mwasi moko ba principe. Alingaka buzoba te. Elle c'est le travail, elle est focalisée, elle bosse dur. Et puis likolo nango aza mama moko aza na motema. Belleville aza na motema ko sunga. Nzamba lola a continué toujours ko pambola kaye. Ma prière surtout est que année oya 2026 Nzamba salela eka surprise ya ba mapasa. Ye moko kutwa yeba te ki aza na zemi. Aya ko découvrir kaka 6 mois. Neti bazemi mosusu ezalaka makila chaque mois ozomona. Mais nzoko oza na zemi. Oye ko se retrouver ka 6 mois nde oza. Oye ko se rendre compte que non oza na zemi. Nzamba salela ba surprise penza ya bongo.